Je vous salue tous très chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous remercions le Seigneur de pouvoir encore avoir le privilège de nous réunir chaque dimanche pour la parole. Nous remercions le Seigneur de ce que dans le monde entier écouter, et nous remercions que tous puissent recevoir la même bénédiction que nous allons recevoir. Le Seigneur est un Seigneur fidèle et il accordera tout ce dont nous avons besoin. Nous remercions le Seigneur et nous louons et glorifions son merveilleux nom de Jésus. Avant de prier, je voudrais lire une écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet vous ne vous affligez pas. Verset 14. Nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. Nous croyons aussi que Dieu ramènera Jésus Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car, verset 16, un signal donné, archange, en Christ ressusciteront. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble avec eux sur les rencontres du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres. Nous remercions le Seigneur pour ces paroles. Nous avons lu. Oui, que nous soyons ceux qui sont restés et nous et ceux qui sont déjà endormis, nous serons enlevés ensemble dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Parole merveilleuse. Et nous remercions le Seigneur de ce que le temps est court. Le temps sera bientôt là où le Seigneur nous appellera. Nous te disons merci, Seigneur, de pouvoir être appelés tes enfants, Seigneur, ensemble avec toi. Nous voulons prier. Fidèle Seigneur Jésus, nous te remercions pour la parole que je viens de lire. Nous te remercions, Seigneur Jésus, de pouvoir un jour nous tenir devant toi, vêtus robe blanche,
Tu nous connais. Tu sais que beaucoup de choses Amen. En nous ne sont pas comme elles devraient être. Nous te prions. Doter de nous tout ce qui ne peut pas subsister devant tes yeux. Que nous te soyons semblables. Nous te remercions, fidèle Seigneur, de ce que tu es avec chacun de nous. Je te remercie, fidèle Seigneur, pour ta parole véritable. Nous pouvons lire encore ta parole, c'est toi-même, kotanga lisusu pamba te maloba no ezali yo me Yesu Kristo liloba no eza bomo epona biso kolo to matondi na se na nzanga oyo tobondeli yo mpona lipamboli na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Iyo matondi mingi mpona loyembo. Justement dire que le plus grand miracle qui puisse se produire sur terre est accompli à Golgotha. Notre délivrance et ce qui en fait partie Nous vous souhaitons tous très très cordialement dans le précieux nom du Seigneur. Malamu na kombo mutu ya Yesu Kristo la bénédiction de Dieu. Tusengi biso banso lipamboli na Nzambe na kati ya lombo na lingi de 2 Corinthiens chapitre 3 2 Corinthiens 3 kulanda mulongo wa Mutoba tina zomi na moko 2 Corinthiens 3 à partir du verset 6. Kubanda mulongo ya Mutoba. Puis-je vous inviter à vous lever pour cela? Verset 6, 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens 3, verset 6. Akokisi biso ministre du Nouvelle Alliance, kozala non de la lettre, bato ya lotomo, de l'esprit. Kasi ya mukanda te me ya molimo. Pamba te mukanda ezoboma me molimo ezokopesa bomoi. Molonga sambo zukande soki lotomo oyo ezokopesa liwa ekomami na maloba likolo ya mabanga ezaki na mutuya oyo bana na Israel bakokaki kotala misu na elonga moshe te mpo na tina ya kembo oyo ezalaki likolo ya elongi na ye. Zukande kembone ezaki ya koleka boni koleka lotombo ya molimo ekokumonisa biso ya mutu ya koleka te. Longa libwa pamba te lotombo oyo ezomema kokweyisama ezaki na mutuya bongo oyo ezomema boyengebeni ezali likolo koleka na kembo. Verset 10. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Ce qui était passé a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Oya mutuya oyo ezalaki kuumela ezali koleka. Père Céleste, tata wa likolo tozongisi matondi na motema mobimba de ce que tout ceci est une réalité divine. Na nyonso oyo ezali bosolo ya molimo boyokani na kala na boyoko na kondima na sika kokweyisama l'acquittement, na bolungweli na masumu la mort, liwa mais aussi la vie éternelle pe bomoi na seko avec Dieu. na Nzambe. Fidèle Seigneur, Kolo tu nous as fait passer du premier domaine olongole biso second na domaine na kala Golgotha. na Golgotha olongole biso na liwa ozwi esika na biso ofuti talo. Nous te
tozongisila matondi na motema na biso mobimba na mikolo oyo mokolo ya bitano eza bobele mokolo ya bule te ezali mokolo oyo kotikala na bomoi na biso oyo nzambe akutanaki na bumutu ezali libanzo ya liseko na nkolo na biso Yesu Kristo tosekwi na yo mpo na bomoi na sika kolo nkitela ezali kaka souvenir te ezali libiki kolo sala biso na mikolo oyo mpo te tozwa oyo ozwa na pai na biso esengeli ozwa zwa biso banso longola oyo nyonso ya mbeba toutes nos détresses, tout ce qui pèse sur nous, rend mon frère libre et joyeux. Longola biso, oyo nyonso tu ya pasi. Nous te remercions de nous réunir, de ce que nous soyons encore dans le grâce, tu permettes encore aux hommes de venir à toi. Ton nom aujourd'hui. Accorde le salut, pesa biso lobiko pesa bokangoli du Saint-Esprit. Batise biso na Molimo Santu À toi, le Dieu Tout-Puissant, epano yo Nzambe na nguya kembo matondi la gloire pour la race élue. Baponami. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Et s'il vous plaît, nous ne voulons pas nous contenter de l'écouter ou de le lire. Na bonde lui. Nous voulons tozala nesengo te pona kotanga yango. Kasi toya bango na mitema na biso tondi mango. 1 Pierre chapitre 2. Natangi 1 Pierre chapitre 2. Verset 7. Kolanda molonga sambo. Ici il est écrit. Awe komami Verset 7. molonga sambo. Et pour vous qui croyez. Esengo lukumu eza pona bino ba bazondima. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue libanga oyo babwakisi na batongi ekomi libanga ya moboku. Une pierre d'achoppement. Ezalaki libanga ya kubeta libaku. Ezalaki libanga ya libaku. Pona oyo aza kututana na yango po andimeli yango te liloba bayebi na nini yango bakanela bango bakanama bino kuzuka nde kutu bozali libota eponami ezali bokonzi na Nzambe libota ya bule libota oyo ezwami mpona kotatola lobiko na oyo abyangi bino na pole na pole ya kitoko bino oyo bozalaki libota te bozali sasa epi libota na Nzambe qui n'aviez pas obtenu miséricorde, bino boyo bozwaki mawa te sasa epi bozwi mawa ça nous appartient. oyo eza ya biso Ça se rapporte à nous. ezali mpona biso biso boyo tondikomi bandimi Comme le frère Branham l'exprime clairement, ndenge ndeko Branham azoloba ngo polele na litei boyengebeni ya bule lorsque le sang tango makila était déversé esopamaki pour la réconciliation, mpona boyokani et ce sang divin makilo ya bule était placé sur le trône de etiamaki la grâce na ngwende ya ngolu puissions nous approcher mpo te tokokopusana un cœur sincère na motema sincere de la grâce, mpona kozwa ngolu vie divine na bosolo ya bule revenu
à la Pentecôte, ezongaki la troupe rachetée na mokolo ya Pentecote likolo na etuluku oyo esombami na makila ya boyokani de grâce, na mais la vie ngwende ya ngulu de celui qui nous a réconciliés avec bomoi lui-même na oyo asangisi biso na ye par le sang. na makila na ye. Cette vie est revenue Bomoi oyo dans les croyants. ezongeli bandimi. La vie était en lui. Bomoi ezali kati na ye. Même vie est maintenant. Bomoi oyo eza pe kati na biso. Qu'est-ce que Paul écrit? Amen. Onde Paul akomi nini? Car en lui, Po te kati na ye nous avons la vie tozali na bomoi, et l'être, selon tozali na bumutu pe. Fils et fille de Dieu. Christ, le premier-né parmi Kristo plusieurs frères. abotami yambo kati na bandeko. Il est devenu semblable à nous. Akokani na biso, Nous puissions devenir semblables. biso pe tokokokana na ye. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, 1 Corinthiens il y chapitre 2. a une parole merveilleuse. Liloba mutu ezali. Qu'est-ce que j'ai dit? Je voulais dire 2 Corinthiens. Nalingi naloba 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Ici, il est écrit au verset 21. Awa balumi na 21. 2 Corinthiens 1, verset 21. 2 Corinthiens 1 verset 21. Qui nous a fermis avec vous en Christ. Ye nde mutu alendisi biso kati na Kristo. Ye apakoli biso Dieu. ezali Nzambe. Verset 22. Qui nous a aussi marqué de son sang. Ye atie biso elembo na ye. Dans nos cœurs, l'esprit Atie na mitema na biso gage. molimo lokola gage. L'esprit est la vie. Molimo ezali bomoi. L'esprit sonde toutes choses, Molimo ezo même les profondeurs kotela de mozindo. la divinité. Meme bonzambe. Et si en ce temps, Soki na tango oyo nous avons entendu les plus grands mystères de toyoki libombami munene nous ont été révélés oyo bafongoleli biso uniquement par la révélation, bobele na bofungami na Yesu Kristo. ne pourrait par lui-même Moto te pénétrer na ye moko les mystères de Dieu, akokota mabombami na Nzambe te, l'esprit kasi molimo dans la vérité. na bosolo La parole est la vérité. liloba na eza solo. Ainsi, Boye l'esprit de Dieu est molimo na Nzambe ezali bomoi na Nzambe. Regardez, vous pouvez le lire dans Pierre. Tokotango na Petelo. Vous pouvez le lire dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Il est mort Akufi na nzoto comme il est écrit au verset ndenge 18. ekomami na 18. 19, il est écrit 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 verset 19. Il est aussi descendu prêcher aux esprits. Akitaki pe koteya na milimo. Sang Akitaki makile sopamaki a été mis dans le tombeau. nzoto batiaki yango na lilita Il est descendu na molimo. Akitaki prêcher aux esprits. koteya na milimo oyo ezalaki na prison. L'esprit est entré dans le corps. Soki Nous savons molimo ekoti na nzoto a été placé sur toyebi le trône de grâce. makila etiami likolo ya kiti na ngolu. Libéré Molimo oyo ezoya kokangola ici sur terre sous forme ekita awa Jésus-Christ. na mokili na lolenge ya Yesu Kristo. Cette vie Bomoi est oyo libérée efungwamaki pour être en tous les fils, epesemelaki po te ezala na kati ya bana nyonso ya mibali mpe ya basi ya Nzambe oyo basikolamaki na makila liés avec Dieu. Amen. na Nzambe. Dire amen à cela. Tokoki koloba iyo na bongo amen. Ça, c'est le mystère. Oyo ezali Pas libombami, une connaissance, non pas un enseignement. ezali mayebuyebi te, La vie. ezali bomoi ya bule. Ensuite vient l'enseignement. Mpe nsima malakisi ezokoya, Puis vient toutes les autres choses. mpe makambo nyonso ezokoya na nsima oyo ya mutuya oyo eza mpe na mutuya na miso ya Nzambe. Liboso La vie divine. bomoi na Nzambe. Nous
ekusunga biso na malakisi manso na mabomba mi oyo nzambe afungole biso eza na mozindo ya liloba na ye oyo ekomisi biso bozali na lolenge na ye ya molimo. Liloba na motuya na 2 Pierre. Voici ce qui est dit dans la deuxième partie du verset 4. Chapitre 1, deuxième partie du verset 4. Afin que par elle, vous deveniez participants de la na sukete na nzela na yango bokoma lolenge na bozali na ye. Amen. Bobotami na Nzambe. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je ne veux pas seulement avoir prêché. Je veux vous voir près du Seigneur. Amen. Jésus-Christ reviendra. Voyez-vous, ma joie ne serait pas complète si je ne revoyais pas ceux que j'ai. Amen. C'est peut-être un mystère. Je ne comprends pas moi-même. Vous savez que Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde. Nous savons tous selon Jean 3 verset 16. Corinthiens Jean 3 verset 16. Aussi écrit dans l'épître de Jean. Est né de Dieu. Jean au chapitre 5 verset 1. Il est écrit, 1 chapitre 5, verset 1 Jean chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est loin de Dieu, est né de Dieu. Yesu azali mopakolami na Nzambe owana abotami sika. Aussi ses enfants. Pe oyo pe alingi pe bana na ye. Et ton père. Soki Nzambe aza tata na yo, Dieu est mon père. Nzambe aza pe tata na ngai. Tu l'aimes. Soki olingi ye, que je l'aime. Nga pe nalingi ye. Nous aimons les uns les autres. Tokolinga na biso na biso. Car nous avons tous Pambate tozana tata oya biso likolo tozo sala lisanga munene. Je vais encore un peu plus loin. Na okene musika lorsque Frère Branham était encore parmi nous, transporté au paradis, et a simplement vu tango bamemaki na paradis amonaki makambo kitoko nini balobi na ye tous ceux que tu as aimés bao nyonso olingaki qui t'ont aimé o balingaki yo Dieu te les a donnés. Nzambe apesi yo bango. C'est un mystère. Eza libombami. L'amour de Dieu. Bolingo na Nzambe. Révélé en Christ. Eyaki kati na Kristo. Amen. Emonisami na Kristo. Nous avons reçu le ministère de la awape tozwi lotomo ya boyokani. Paul akomi na 2 Corinthiens. Et nous vous supplions. Tozobondela bino na kombo ya Kristo. Tikani boyokana na Nzambe. Esaïe asili kutatola ngo eza kitoko makolo ezosakola sango malamu mpe na kimia na lutomo ya Paul moto ya Nzambe oyo tika na ndeko Branham des choix. Les uns ont aimé de tout leur cœur. Kopona ezalaka. Bamususu balingi na motema moko, bamususu pe bayini pe. Mais c'était ainsi. Et les temps n'ont pas encore changé. Ngonge bongwani te. Quand j'ai entendu Frère Branham dire cela à l'époque, tango na yokoki ndeko Branham koloba ngo na tango na ye. Si tel est le cas, alors j'y serai certainement, car j'aime mon Seigneur de tout mon cœur, na motema nanga mobimba nalingi pende ko Branham na motema nanga mobimba
nalingaki ye na motema na nga mobimba mingi bakoloba nalingi Nzambe de ceux qu'il envoie, na bazotinda ozosala na bango na basakoli nini bazosakana na bango. On ne peut pas aimer Dieu okokolinga Nzambe te ceux qu'il envoie kobwakisa baoyo azotinda te celui qui est de Dieu oyo aza ya Nzambe la voix de Dieu alandi ceux qu'il envoie akolinga baoyo Nzambe azotinda. Nzambe aza posa na bato par lesquels il a parlé po na nzela na bango nde azolobela biso eza mpe bongo lelo. Je les ai vus et entendus personnellement des personnes qui haïssaient de manière mortellement moto azokoyina ndeko Branham absolument sans raison. na likambo pete écrit à nouveau dans sa lettre akomi na mukanda na mais pas à la manière de Caïn kolinga te na lolenge ya Caïn malin oyo azalaki moto ya mayele mabe 1 Jean chapitre 3. aboma ndeko na ye 1 Jean. Il existe deux sortes d'amour. bolingo mibale ezali. Nous voulons avoir l'amour divin. tolingi kozala na bolingo na Nzambe. Dieu nous a aimés. Nzambe alingi biso. Nous l'aimons. tolingi ye. Il nous a envoyé sa parole. atindili biso liloba na ye. Je remercierai de tout cœur nakozongisa botondi lorsque je les verrai dans la gloire. ntango nakomoni na nkembo tous les apôtres qui ont na bantoma nyonso à contre-courant subi des persécutions oyo banyokwami mpo na komema momboto ya liloba oyo na kosepela komona bango kuna. C'est grâce à eux ezali mpo na bango nous avons l'ancien et le nouveau. toza na kondima na kala mpe na kondima na sika. boye Le Seigneur a dit, kolo alobi je vous le lis dans l'évangile de Jean, natanga bino ça devrait être au chapitre 13. na mokanda na Jean Le Seigneur, na chapitre 13 kolo alobi oui, une parole particulière. Jean chapitre 13, verset 20. Jean chapitre 13 En vérité, verset 20 solo na je solo vous le dis. nayebisi bino Celui qui reçoit, oyo celui que akoyamba j'aurais envoyé, oyo ngai na kotinda reçoit. azoyamba ngai Et celui qui me reçoit, oyo ayambi ngai reçoit celui qui m'a envoyé. ayambi oyo atindi ngai. Amen. C'est simplement une réaction en chaîne divine. ezali ndenge wana réaction en chaîne divine. Aimait Jean-Baptiste qui écoutait sa parole. soko azokolinga Jean Baptiste azokoyoka liloba na ye azokondima Continuer avec Paul et avec les autres. akokoba mpe na Jésus Christ oyo mpe akolinga Paul akokoba mpe na oyo atindi Paul. Nzambe azokoba mosala na etikeno lelo bolingo na Nzambe esopa na mitema na biso na molimo mosantu. Amen. Et l'amour de Dieu, bolingo na Nzambe l'amour de la vérité. eza bolingo ya solo. Nous lisons encore plus dans Actes des Apôtres, totangi na misala bantoma chapitre 2, chapitre 2 passage que nous connaissons tous très bien passage toyebi biso malamu et qui se rapporte en fait au jour de la Pentecôte eza vient de s'écouler. Mais peut-être eza mokolo ya Pentecôte est encore devant nous. ata mokolo ngo esili koleka mokolo ngo mpe eza liboso na biso. A répandu son esprit, a répandu Nzambe asopi molimo na ye likolo ya nsuni nyonso une pluie de la première saison. nasukisami ete Il y aura une pluie. lokola mbula na yambo esalamaki solosolo mpe mbula ya suka mpe kosalama. Saison fut au commencement par une effusion puissante. soki mbula yambo esalami na effusion puissante ya molimo mosantu Tombera juste avant la moisson. epuis yango mpe ekokweya liboso ya kobuka. Au verset 1, demandez au Seigneur la belela nkolo mbula de la pluie de l'arrière-saison. mbula ya suka. Ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, awa na misala bantoma chapitre 2 verset 1. molongo na yambo Verset 1. acte Le jour de la Pentecôte, mokolo ya nkitela tous ensemble banso bazalaki elongo
dans un même lieu. Na esika moko. Mulonga mibali. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Mopepe uti na lola. Toute la maison. Lokola mopepe moko makasi. Etonisaki ndako. Bisika bazalaki. Bandengo, bande, balolemo na moto. Eyaki. Etelemi liboso na moko na moko. Na tango wana banso batondisamaki na Molimo Santo pe bakomi koloba na mokota mosusu kolandisa Molimo ndenge aza kopesela bango. Boye ezaki mopepe pamba te ata makelele pamba te me na ekosopama na Molimo Santo. Le feu de Dieu moto na Nzambe. Ces personnes. Et dès lors, il ne parlait plus avec deux langues. Tango kitaki likolo na bango, baza koloba lisusu na minoko na bango te. Avait été mise au service de Dieu. Minoko na bango etiamaki na mosala na Nzambe. Ils furent bapakolamaki na bopakolami ya bule pote bakoko tatola misala minene na Nzambe na lolemo epetolami na bule. Haleluya. La même chose leko moko est disponible. Ezali ebelemi mpo na biso. Purifie Pétolam et imprègne nos langues. Et puis nous avons parfois des dérapages en tant que croyants. Nous parlons parfois avec deux langues. Cela ne doit plus être. Que Dieu vienne sur nous en une heure véritable d'abandon et de sacrifice total, afin que nous ressentions sa présence. Prenions conscience que Dieu ne peut pas seulement être au-dessus de nous, mais qu'il veut habiter en nous afanda kati na biso na nzela na kondima kati na Yesu Kristo nkolo na biso. Amen. À ce moment-là, na ngonga wana Kristo en nous kati na biso elikia na kembo, la puissance de la résurrection, nguya na liseko, la puissance du salut, nguya na lobiko, de guérison, nguya na lobiko la kobikisa, libératrice, rédemptrice, mukangoli, afin de nous placer sur les lieux élevés. Pote atia biso na biloko na esika likolo, afungola biso na mbotama na sika na nguya ya Molimo Santo. C'est ainsi que la vie divine revient dans la troupe rachetée par le sang. Bomo na bule eyaki na ituluku na bato Nzambe asikolaki. Qu'elle s'est manifestée en lui et par lui. Emani sama kati na ye na nzela na ye. Même vie divine bomo oyo ya bule l'épouse de Christ ekozala na kati ya mwasi na libala ekomonisama. Et savez-vous, boyebi yango j'ai pensé récemment, na banzaki je me suis dit il faudrait prier davantage pour les malades. Kubondele mingi pona bato ya bokono. Et soudain, Boko na poasa j'ai envie de voir comment le Seigneur l'avait fait. na komona ndenge nini nkolo De longues prières. asalaki yango soko asalaki balonge priere. Lisez les Saintes Écritures. Botanga makomi ya bule Vous serez étonnés de bokokamwa voir comment notre Seigneur komona ndenge nini nkolo na biso les malades. aza kobikisa bato ya bokono, Il prononçait la parole. aza kotatola liloba Et la chose
et puis eloko ezokokisama azokomande olingi nini mpona sala mpona yo. Moko alobi kumu kolo nalingi moto mokono ya maba alobiki nalingi napetolama ye alobi neke zala petwa apetolamaki ezalaki liloba ya bokonzi ya Nzambe tatolami na nguya ya molimo. Amen. Balingami nandimi ngonga wana ekoya esengele ya de longues prières, ekozala ba malombo milai te, la prédication, la foi grandira en nous, bukondima ekokola kati na biso na tike toloba solo nyonso est guéri. Oyo akubikisama. Car nous croyons déjà depuis un certain temps, comme la Bible le dit, et comme on peut le lire dans Isaïe 53, il a été brisé pour nos péchés, brisé pour nos péchés, pour nos iniquités, qui nous donne la paix sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Alléluia. 4 verset 4. Oui, ça ce n'est pas là à l'avenir. C'est le passé. Nous le disons aux malades. Recouvre la santé, soit guéri. Alors nous n'avons rien fait de mal. Nous avons seulement dit Zambe asili kolobela biso na kati na liloba na ye. Nous devons apprendre esengeli toyekola maîtriser le langage kozala na maîtrise na elobeli na bule. Dieu doit nous maîtriser, toi et moi. Libosote wana esalama biso esengeli toza na maîtrise ndenge nkolo biso alobiam. Et vous pouvez le lire dans l'évangile de Jean, évangile à Jean chapitre 5 molonga zomi na libwa mwana akokosala eloko te na ye mei akosala bobelo oyo tata oyo tata azokosala mwana mpe azokosala yango. Jean 5 verset 19. Jean 5 verset 19. Dieu n'a pas besoin de personnes capables de tout faire. Nzambe azala makoki te ya mutu moko mpo asala. Ezali bo bukamba mina muli musantu. Conduit par le Saint-Esprit. O nyonso tu akambami na muli musantu akozwa na bopemi ya muli musantu na likambo to ekosengeli salama akokambama. Kembo na Nzambe. Ainsi, il s'agit d'une conduite et d'une inspiration directe. Awe esengeli bukambami na muli musantu na bopemi na mbala yoka muli musantu. Aller au cimetière. Ngonge koya. Tokokende na cimetière mbala na mbala tokokende pona kusekisa bawe. Dans les rues et faire ce que bon nous semble. Tokosala oyo tolingi. Non, te ne sera pas ainsi. Ekozala bongo te. Le Seigneur bâtit kasi nkolo azotonga eklesia na ye. Il a placé des ministères et des fonctions. Atie matomo pena misala na makabo na nguya na Nzambe na nguya mulimu nsantu pote nkolo na zoto na nkolo ekokisa misala na minene deti nango eza na mutuya tozala bangonga oyo komibongisa nasukisami musala nyonso ya bule eza na mutuya mpona kotonga na ndambo na ndambo mpona kotiama likolo na moboko ya bule tikino
jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Aller de l'avant, dans l'harmonie, dans l'amour, tout ce qui en fait partie. Amen. Vous connaissez tous la prédication dans laquelle le frère Branham a vu perdu le pas, était sorti du fil. Kotambola na bango ebimaki na nzela asali manso mpona kozongisa bango na nzela na suka nzambe na biso akozala na bomoko ya kitoko na kati na biso na se bokambami na Molimo Santo. Au fond de moi, kati na ngai je m'en réjouis nazo sepela que Dieu, dans sa dignité, nayebi dans sa majesté, Zambe na bonzambe na ye akokokisa musala na ye en dignité na bonzambe na ye majesté, pe na bonene na ye non pas dans la défaite, kasi na kozanga kosala te dans la plus grande victoire, kasi na elonga munene de tous les temps. na koleka tango iso nguya La résurrection de Jésus-Christ, na bokambami na Molimo Santo même puissance, nguya moko moko sera à nouveau manifestée ekomonisama lisusu. Amen. du Seigneur. Na kati ya nzoto na nkolo, c'est vrai. Bomoi moko C'est pourquoi deti nango le même fruit, mbuma moko c'est-à-dire les mêmes résultats, enikoloba mbanu moko manifestés ekomonisama par la grâce de na Dieu. ngolu na Nzambe. Encore deux passages bibliques. Totanga passage La mibale grâce de Dieu ozolobela na ngolu na ont Nzambe été si précieux ces derniers jours. oyo ezalaki motuya na mikolo ya suka. Avec ces passages, nous arriverons à la conclusion. na passage oyo mibale tokoma na Chapitre bosukisi. 2, Ephésiens 2 verset 4, molongo ya mine. verset 9. Ephésiens chapitre 2, Ephésiens 2 verset 4. molongo ya mine. Mais Dieu, Kasi qui Nzambe son miséricorde, à cause atondi na de mawa l'amour dont il nous a aimés. na bolingo ya linga biso Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, biso tokufa na masumu na biso nous a rendus vivants ya akomisi biso bato ya bomoi avec Christ. na Kristo. Alléluia. Alléluia. Arrêtons-nous Totelema wana un instant. mokenda Aux yeux de Dieu, na miso na Nzambe cela s'est produit à la croix wana esalami de na Golgotha. kulusu na Golgota. Il se peut que toi, tu l'acceptes aujourd'hui, que Kasi tu l'expérimentes aujourd'hui. ekokosala mete yo ndimi yango lelo, Déjà à l'époque, kasi esi ekokisami kala bien sûr, par la résurrection. na Il est liseko. écrit dans la suite, verset 5, la suite, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ezali na ngolu nde tobikisami, Pas vous serez sauvés. eza te bokobikisama, Vous êtes sauvés. ete tobikisami. Une œuvre de rédemption parfaite Mosala accomplie. ya liseko Il ekokisami. est écrit, il nous a ressuscités avec Jésus-Christ. Bible Il ekomi nous a fait asseoir asekwisi biso avec lui na Yesu Kristo dans les lieux pe afandisi biso na ye na bisika ya likolo dans les siècles à venir. na kotalisa na bikeke oyo ezokoya munene na Nzambe, L'infinie grandeur munene ya ngolu na Nzambe oyo eza na suka te, en bolamu na ye kati na biso na kati na Yesu Kristo, verset 8. po ete Par grâce que vous êtes eza na ngolu nde par le tobikisami moyen de la foi. na kozela na nzela ya kondima De vous. wana euti na bino C'est te, le don de Dieu. ezali likabo na Nzambe. Oh, un don. Likabo Nous avons juste besoin de remercier. tozali kaka Lisons likambo encore tozongiseli le kaka matondi. passage Merci Seigneur. qui est encore plus puissant Likambo oyo mpe eza motuya dans 2
Timothée chapitre 1 verset 9. 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Qui nous a sauvés, qui nous a appelés par une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon sa grâce, il nous a été accordé Jésus-Christ na kati na Yesu Kristo boso na kasi qui a été manifesté maintenant oyo emonisami sasa yipi na kumonisama na nkolo na biso. Amen. Ainsi, pas seulement aujourd'hui ou demain, lelo te lobi te, mais choisi selon son dessein, kobongisama kolakisa molukano na selon kolasema toli na ye liboso mokili esalama. Car Dieu savait qu'il croirait Nzambe ayebaki nani akondima mpe nani akondima te, et qui refuserait. nani akondimela ye, nani akobwakisa ye. Il nous a accordé sa grâce apesi biso ngolu na ye na kati na Yesu Kristo depuis toute éternité. koleka seko na seko. Oui, ça dépasse notre compréhension. Oyo ezoleka bososoli na biso. Il ne planifie pas seulement aujourd'hui ou kasi demain. Nzambe abongisaka lelo te, Fait son plan. eza mwangu na ye La fondation du liboso ete mokili esalama. C'est vrai. Je n'ai qu'un seul souhait. nazali bosengi moko De faire partie du plan de Dieu. kozala na mwangu na Nzambe Ces jours. na mikolo oyo, Être intégré kokota dans son plan. na mwangu na Dans ye sa volonté. na bukano na ye Ses promesses. na bilaka na Dans ye la réalisation de tout ce qu'il a na voulu. bokokisami na oyo na maso oyo abongisi yambo. Fait maintenant. Sasa yipi Alléluia. lelo oyo. Haleluya. Amen. Ayant entendu les promesses, toyoki bilaka nous pouvons dire tokoki koloba avec toute conviction, na bosukisami na mitema, nous aurons aussi part tokozala pe à la wana réalisation. na kokokisama na bilaka. Dieu nous a promis, Pamba te Nzambe alaki biso yango, l'accomplira certainement. akokokisa yango solo. Ce qu'il a dit à Moïse, il l'a tenu. Oyo alobaki na Moïse Dit à Josué, il l'a akokisaka tenu. yango, oyo alobaki na Josué Toutes ces akokisa promesses yango. et toutes Bilaka les nyonso promesses tu sont oui, asalaki yango. Amen. Bilaka ne nyonso tu ezali iyo notre Seigneur, par nous, pe boye pour la na gloire. nzela Yesu Kristo, na nzela na biso mpo na nkembo na ye. Un prophète, et nous n'avons pas honte que Toza na- Dieu ait établi des prophètes, des pasteurs, toza na des soni te enseignants, ete Nzambe atie basakoli de suite dans l'Église. na kati na eklesia na ye, Tous bantoma que des évangélistes. basakoli bapalani sango C'est malamu, un ministère prophétique. Ils tombent de leur chaise ou ils s'énervent. Oui, on ne comprend pas. tozososola te. Mais ces mêmes personnes, Bato moko moko wana. que nous les écoutions, Bo balingi biso toyoka bango, qu'elles peuvent parler pendant des heures, bakokoloba bangonga ebele leur choix. kulanisa ndenge bango balingi. Tel qui a fait ceci et ceci, Oyo asali boye, oyo asali boye, c'est ceci et cela, oyo esalami on boye, peut tous en parler. bango bakoki koloba yango, Mais Kasi. même pas plus loin. bakendeki mosika te. Mpo na nini? Donc, oui, nous contester le droit divin de témoigner de ce que Dieu a fait de manière puissante par le ministère d'un prophète. tozotatola oyo Nzambe asali na lolenge ya motuya na mosakoli na Vous ye. savez ce que je veux dire par là? Boyebeli oyo nalingi naloba, Dieu, oui, prend les sages dans leur propre ruse, Nzambe les rend fous. azozwa bato ya mayele na mayele na bango mabe, akomisi bango liboma. Et vous leur ferez ceci et cela. Mais il y a aussi des gens Bato mosusu qui bazali écoutent, bazokoyoka, qui les prennent à cœur, bazozwa ngo na motema na sont bango, obéissants baza na botosi à
à ce qui leur a été dit. Na oyo balobaki na La bango. partie évangélique, la partie doctrinale, la partie la prophétie biblique, quoi que ce soit. Na ngambo ya doctrine, na ngambo ya parole prophétique. Partie du conseil de Dieu. Nyonso to ezali kotalisa toli na nzambe. Liloba nyonso, nesika nyonso, bilaka nyonso. Doctrine nyonso. Zambe nous l'accorde à tous. Azopesa biso banso. Je sais qu'il le fera. Il a fait la promesse. Et il le fera. Il est fidèle pour l'accomplir. Amen. Levons-nous et prions. Devant Dieu, silencieuse, permettez-moi de transmettre l'appel du Seigneur. Certains parmi nous qui n'ont pas encore pris leur décision de le suivre, d'être là pour lui, de le recevoir afin de passer du statut d'enfant de Kolungwa etelemela bana na bato bakoma bana na Nzambe. Que nous nous souvenions de vous dans la prière. Et rabaissez-la. S'il y a parmi nous, oui, merci. Soki kati na biso bato bazali matondi nkolo apambola Nzamba apambola bino. Pri tobondela. Père Céleste, Tata wa likolo, nous te remercions de tout cœur. Matondi na miteo na biso mobimba. Ce que tu appelles, na oyo biangi, pardonne, olimbisi, sauve, ozobikisa, et bénis tes hommes. opambola bato na yo. Seigneur fidèle, Kolo sembo. tout comme tes prophètes Basakoli na yo ont été incompris. basosolaki bango te. C'est ainsi que tous ceux qui ont un message ou cru un message prophétique incompris, quand ce message a été transmis, sango epesemelaki kolo tondimi na motema na biso mobimba. C'est que tu nous comprends, ozososola biso, oyoki biso, ozolinga biso, que nous te comprenons aussi, tozondima yo pe lisusu, pouvons t'aimer. tokokolinga yo pe lisusu. Kolo Il est presque présomptueux de notre part de ekozala ainsi. na lolelo na ngambo na biso, C'est vrai. kasi zuka nde eza solo. Nous t'avons entendu, Toyoki yo, nous t'avons compris. tososoli yo, Tu as placé tes promesses tibilaka na yo pour notre temps sur le champ de mpo na ngonga na biso likolo na bitelemelo sambo. En toi était la vie, Epa na yo vie était la lumière. bomo ezalaki pole na mokili mpo na bato. Maintenant ta vie Sasa ipi bomo na yo en nous kati na a biso été placée en nous. etiami kati na biso, La vie divine bomo na Nzambe nous et à travers nous kati na biso soit désormais la lumière des hommes. ezali Amen. pole la bato lelo. Fidèle Seigneur, Kolo tu nous dis, oyebisi biso sois lumière. zala pole La lumière est venue. papate pole no Tu yeye ajoutes, ceux qui étaient dans les ténèbres, oyo bazaki na molili bamoni pole. lumière. Tu dis dans le sermon de la montagne, Oyo na serment ya mongomba, vous êtes le sel de la terre bino bozali mungo na et la mokili lumière du pe monde. pole ya mokili. Seigneur fidèle, Kolo sembo nous ne pouvons pas le comprendre. tokoki kososola yango te, Ce n'est pas dans nos capacités. ezala makoki na biso te. C'est toi Yo nde qui es en nous l'espérance de la gloire. yo nde ozali elike na nkembo kati na biso, oza bomoi, oza solo, Et tout en tout. yo nyonso na manso. Fidèle Seigneur, Kolo je te remercie nazongisi matondi pour ces dernières semaines. mpona mikolo poso ya suka, mpona mikolo ya Oh suka. Dieu, O Nzambe je te remercie nazongisi matondi de ce que ton esprit agisse ete na molimo na ezosala mosala toute la terre. epe likolo na mokili mobimba. Maintenant, Sasa tu ipi as mis dans nos cœurs otie kati na mitema na biso et la foi kembo pour que nous kondima puissions
prier po te toka kobondela ici pour Nzambe Europe centrale par ta puissance, na nguya na yo, par l'action de ton esprit, pa na musala mulimu na yo, par ta parole, na liloba na yo, et par ton sang, na makila na yo, qu'il se passe quelque chose eloko elekana d'extraordinaire. na koleka mutuya Seigneur, kolo que nous puissions dire te avec toka koloba dévouement que cela n'a jamais oyo nani été. esalama te. Dieu fidèle, Nzambe sembo tu ne seras pas confus. Tu ôteras toute honte. okolongola soni nyonso L'a dit le prophète Ésaïe, ndenge Ezayi alobi plutôt comme tu l'as dit par sa bouche. ndenge alobi na munoko na ye, ndenge olobi na munoko na ye, Partiront honteux, mais toi tu seras glorifié parmi ton peuple. bango bakende na soni mi yo kokumisama kati na libota na yo. Nzambe asembo Pour avoir biso oyo entendu banani oyo mpona koyoka maloba ya mikolo oyo, pour y avoir cru et pour avoir été scellé par le Saint-Esprit, mpona kotiama na Molimo Santu ndanga, de la rédemption de notre corps. mpona mokolo ya liseko na nzoto na biso. Seigneur, nous Kolo avons encore la requête toza que lisusu l'onction sainte et le na feu bosengi divin descendent sur tes fils et tes filles afin que nguya nous puissions ekita prononcer des likolo paroles de ya Dieu. bana mibali be bana basi bongo toka kotatola maloba na yo na kopema na Molimo Santu. Cela s'accomplisse Tika te wana ekokisama sous nos yeux na misu na biso. Amen. de ton nom. Mpona kembo na kombo na yo kolo Nous ne pouvons pas faire autrement. tokoki kosala eloko mosusu te kaka kondima ndenge ekosalama ndenge na ebandeli S'accomplira. ekokokisama. Vous aussi, Bino pe vous ferez les œuvres que j'ai faites. bokosala misala oyo naza kosala, Vous en ferez même de plus grandes. bokosala kutu koleka minene, Vers le Père. pamba te nakei epai ya botata. Si ta bouche sainte ne l'avait pas prononcé, Soki maloba no abule molokolo na bule esosolaki maloba oyo te, nous pouvons le tokoki kososola. Kasi awa nous le verrons tokomona kokokisama. Haleluya. ne peut pas Pamba te être brisé. motema ekenze ekokobukama te. Ta parole ne me décevra. Liloba koyokisa soni te. Seigneur, Kolo nous mettons notre confiance en toi. totie likela biso confiance na liloba no abule. Remercions déjà Matondi mpona yango de tout accompli na kokokisa manso de manière glorieuse. na lolenge ya kembo Loué, okumisama glorifié kosanzolama soit ton merveilleux ezala et saint nom na kombono ya kitoko de Jésus. ya Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Amen.